sur l'amour. Alors, biso ba Congolais, ba musiciens congolaises, bozana bolingoté. On dirait yebaki. Pas santé qui kamoni Josari moko liboso à part vient na biso Jina na via Dio Salemba. Pourquoi puis les autres des Zaïko. Zaïko za orchestre moni toyebi tokotanga ba komboté. Ba toazake belé na Zaïko. Mais na moni présence ka ya Adamo, tel roi Adamo. Adamo outi musika na poto, afuti billet ya. Quel bolingo Adamo zaki na. Mais ça biso ka passe que ba toza na bolingo ba biso ba musicien congolais. To na bolingo. Les leçons de musiciens m'ont coupé les mots. Ils ont souhaité que nous n'avons pas koloba. Et à tel que ceux qui wenge à toyer kaka wenge, ceux qui zaïko toyer kaka zaïko. Non, ceux qui musiciens koufi musiciens congolais à koufi, il faut bien soigner surtout tous à mobiliser. Et ça il n'a pas si ma casse maman bahati. Bana occupation, bana bakende ba classe, bana bakende ba musala, papa so kazobela na otikala. Mais assistant yango wana zela na répondre yo yango moni bazwaka mutu bakeko tchemba so na maison de repos ou na ba maison ba personne âgée ba maison ba biloko wana mingi ba structure wana mingi na poto place moko kokozwa ba infirmier bazo s'occuper na ona place abana po bana na poto yo ibi poto ka ndenge zalaka mutu akobima na tonga ke musala bana bakeba cours yo mutu zobela na otikala continuer na ndako non ok gelo nanda yo moni tozwaka mutu asoka za malade ba tient na maison de repos ou ba tient ba maison moko bo ezali surveiller médicalement ba infirmier ba yaka ba occuper yo mais on est cause à gravité que soki moi si le ko mikolo bao ba sundola ki ba tokomo ba moi si na bonga bi moi si ngote soki dudu aki na ba sebele na yebité na mona ki ba na quand même oh ma femme bongo ebi ngote oh ma femme de ça dit quoi azaki mobali ya basi belé. Mais na monaki quand même na Notre-Dame bana bayaki bana basi belé bazalaki. Mais oh yebisinga concernant bana basundola ki na poto, je pense pas que les enfants ils vont abandonner leur papa. Zokunda Doudou. Parce que na famille ya Doudou ba luka ba livre ba xivoyo ya Josa. Asenga ki wana na église abina pesa mikanda na ngebele ba photo na nga nyonso. Oh, Josaka Kangaka. Et ça la Doudou, tu as la documentation na e. Après ba mikanda na ezalaka. Yango asenga na famille Adoula, vraiment na osenga na famille Adoula so ba moni ba document o Josa, asenga ki ba remettre. Pour asenga na bango ba fouiller na ba document ya Doudou so ba retrouver ba chiffre na e. Nyo so banda bandi. Abi ke Doudou azalaki lokola muta wane ko bombele ba photo mikanda na ye. Moni je sais, moni bon c'est que ça dit les ababikanda très important, hein maman. Très bien, Tchétché Membe, tozo continuer émission na biso en tout cas bandeko. Doudou vraiment aller la c'était bien. Parce que biso non surtout que artiste balela ke toujours na loyembo. Tout monde est comment ba musicien ya Zaïko ba matin na podium yemo ko président Josan no kalonga matin na podium. Tout monde nini ba ningi c'est vraiment public bandeko ba ekana kolela Doudou Adoula donc mutu to zaina esengo abinaki. Na présence Adamo. Tu es bien qui grand animateur. Adamo Salif. Voilà, merci. Nandeki boza ebele toujours pour na kolanda chaîne na bino bolingaka MJ Télévision Mami Wanja. Merci na bino tout ba abonné fidèle au besoin vraiment temps na bino pour na kolanda ba émission na biso donc après la pluie vient le beau temps donc tout est kozana ba matanga tout est kolela Doudou Adoula to kundaki matanga le kaki très bien Doudou Adoula vraiment apema na kinya. Donc, si vous vraiment, tout comme vous avez l'émission de Zalaka, vous avez l'actualité Kofi Olomide, à un moment où la Côte d'Ivoire, Kofi Olomide, honorable Cindy Leker, quartier latin international, dans la Côte d'Ivoire, on a pour les préparatifs pour Sousoukaka, on a surtout les cadre, il y a des préparatifs, il y a concert, il y a hippodrome de Vincennes. Et côté à JB, il y a Papa Chéri, Motopamba, le 31 mai. À se produire dans le théâtre du gymnase. Donc, concert, on a déjà, on a annulé en décembre, on a annulé pour la mort, il y a certains concerts, on a
comme le 31 mai, Papa Chéri JB Mpiana souverain, à cause de produire dans le théâtre du gymnase, Ranson, Azali toujours pour garder position pour le concert à Arena Grand Paris, concert au Ranson à cause de ça vraiment, artistes et musiciens, ex-musiciens, Gianni, Serge Mabiala, Bill Clinton, Kozalana, pour nous toujours public, donc coup de chapeau, Nawe Ranson et musiciens, Moussousto, Batikali, Bazana, studio, en tout cas, bonne chance, Nabino. Et côté Jordan Koussa, Azali, ancien orchestre quartier latin, et Azali, na Bénin, pour na préparatif, tout le finissage, il y a clip, il y a bonne chance parce que tout le monde est musicien, tant que baza pour produire, tant que musicien, bazozala vraiment au four et au moulin et ça la très bien. Na plateau nazanga mon côté, le quoi mon messano, nazana tchétché membe molangia malasi bonjour. Ah bonjour maman Sylvie Barati. Santé ndeni. Moi mon cœur bien. Voilà, tchétché membe, tous avec nous na matanga. Nous allons na matanga pour banda vie mortuaire toujours enterrement, tout que nous tout louer un cinquantenaire, espace Ave Maria, après Ave Maria, tu es qui dans la cathédrale Notre-Dame. Les longs émissions à Bissot Tozolo Bela, beaucoup plus les à côté à Matanga. Tout le monde qui présent siège au sein de Kalongo Kobanda. Na Ave mortuaire, toujours enterrement, na cathédrale Pazala qui tout le monde est hommage au sein de Kalongo, allez là qui du doigt doula, et après on est au sein de Kalongo, malgré ça qui vraiment abattu. Accompagner qui corps il y a du corps qui sont vie accompagner au-dessus na dernière demeure na métropole mais chose grave absence il y a grand ya Zaïko donc bateau bazaki no baza ba pilier ya Zaïko tout monde kaka yimo je sens tout monde jina wa jina efonge tout monde qui président Adio Salemba Adamo, yekutaza na Zaïko ya Josa Kalongo, mais les autres bazaya quitté batlo quoi ba évolu koto mona ki bangote donc na baka clan Zaïko bazaya qui vraiment bon mon côté et ça dit à quoi bon ma bati ezaka makambo amour amour à ba congolais eza mingi te biso ba congolais to na bolingo te bon ezaki likambo ezaki likambo ya dudu ezaki likambo ya musicien congolaise. Dans ce Congolais, moi, je suis musicien, tous les musiciens, les musiciens, basés belé, na moni bangote, je sais que seul. Oui. Na moni. Malheureusement confirmé parce que ça fait mal. Les musiciens na biso bozana boli. Na moni ka malgré moi moké, na moni ki Cla Wenge mute soutenaki, na moni ka Adolphe. Na JB Mpiana Papa Chéri. Na moni ka Adolphe Dominguez, na moni petit na biso nani. Il faut belango tchétché membe parce que batu musu ba loba non moi JB jour entraînement zakte non JB Mpiana pe azaki éprouvé parce que perdre cousin na yi. Ezaki donc la veille mortuaire ezaki même jour na veille mortuaire ya nani. Mais ba odia yaki quand même vendredi. JB Mpiana zaki na veille mortuaire avant de assister qui ene na Josa Kalongo et après wana ayaki kokende. Jour enterrement de Papa Chéri Zala quitté. Malgré Zala quitté mais tout monde qui groupe Mobimba équipe Mobimba BCB au grand complet bazala kiwana pour na kokabola mawana. Yango na lobi tout le monde est peu présent c'est Adolphe Dominguez ou à présenter qui a kende ko déposer gerbe de fleurs naï. Mais le reste bato clan Wenge to moni bango te ezani. Bon, ezaki pe likamba Wenge te ezaki likamba Zaïko to parler mingi sur Zaïko. Mais Zaïko est orchestre monene. Soki lelo Josar Kalongo kufi l'animateur naï. Donc il fallait que surtout présence na bango tout bazala ba grand-père boziana ba vienne biso evoloko to moni bango te donc ça y a souci makasi na mona vieux Josara vandi liboso na Notre-Dame yemoko mopanzi na monika moi petit na biso Kaluji Adolphe Dominguez aki kaka na sikuna na arena nani na kombo na ngoni salani Maria, Ave Maria. Na moneka Adolphe kaka chaki fleur na ye après na Notre-Dame azala quitté. Na Notre-Dame Josar Kalongo azala ki seul. Vraiment na kosenga. Omoni abe na tanga abe luke. Ateya ki vraiment maté ya munene ateya ki sur l'amour. Alobi biso ba congolais ba musiciens congolaises bozana bolingote. On dirait yebaki pas santé qui kamoni Josar moko liboso à part vient na biso Gina na vie à Dio Salemba beaucoup les autres des Zaïko
Zaïko eza orchestre monnaie toyebi tokotanga bakombo te bato bazalaki ebele na Zaïko mais namoni présence ka ya Adamo tala lwa Adamo auti musika na poto afuti billet aya quel bolingo Adamo azalaki nango mais ça biso ka pasi ke ba tozala na bolingo ba biso ba musicien congolais to na bolingo lelo soki musicien moko akufeli mutu eza lisusu te ke ndenge na bandeki koloba eya te ke soki wenge atoyekaka wenge soki Zaïko toyekaka Zaïko non soki musicien akufi musicien congolais akufi il faut biso nyonso tout tozala mobiliser esengi nga mpasi makasi mama baati donc Jossari se sentait seul ok clair ya Zaïko bazalaki wana Doudou Adoula apema na kimia mort ya Doudou Adoula to pe matanga na ye ndenge lekaki oretenir nini na nyonso wana bon ce que nakoko retenir toujours amour ezalaki na Jossari makasi namonaki mpe vie na biso jina wa jina atikaki ndekone te vie na nga mpe adio salem bazalaki mopanzi elekaki bien na Ave Maria elekaki bien na Notre Dame eloko esalinga pasi mingi mateya oyo abe wana abe luka te yaki abe lukelo oyo Marie Paul ayemba banganga nzambe abe lukelo ye wana mateyaki liteya ne kaka po bato bazalaki na cathédrale bayokaki aparlaki sur l'amour mais ba mission na biso ba na bolingo alobi ba mission congolais ba na bolingo te pe na ndimi yango lewe na monaki ba na bolingo te Jossari ye moko na Notre Dame aucun musicien congolais malgré Ziba yaki na butu ya vendredi mais na Notre Dame na église moko te na monika pa Kaluji Adolphe yaki kaka na achaki fleur apa kendeki Tchétché Membe esala inga pasi makasi ye moko mais côté mususu mwasi ndeko mwasi moko azana Paris azana Paris abota pe na Doudou Adoula alobi Doudou Adoula azaki abandonné na habité ayedi mpapa edi mandeti na Bruxelles ozolanda biso yo poza oza vraiment pire moninga Doudou Adoula moi commentaire et ça bien ceux qui m'ambo na zolo beza solo topé à l'hôpital nani ex copine à Doudou wana lobi ke Doudou Adoula bana na ba abandona ki bazoi papa na ba ke ko tika e kuna na nani na maison de vieillard mutu ya ko assister Doudou azaki te babi à part diabète Doudou eloko bomier lisusu eza souci parce que a se retrouva qui seul ya Jossa président Jossa nyoka longo akenda kotala Doudou Adoula une fois Zaïko mobimba bakenda kotala Doudou Adoula une fois tant bakenda ki Bruxelles batali kaka une fois donc Doudou a se retrouvé qui seul on dirait mutu moko azaki na batuté on dirait mutu moko boy ayebana kité on dirait asala ki eloko moko te na musique na biso ezani vraiment ezaka neto lobaki likamba bolingo bon poto pesa na ba réalité mususu moni to biso na Congo wa tozoma imaginer makambo mususu na ko na poto pe oyi na poto mutu to za na occupation na poto musala mutu to bimaka tongo ndenge lobi bana basundola ki basubana bachaka ka bato ba maison bongo babengo maison de repos Doudou azaki nanu akako question obinanga bana obinanga ngo condamner bana zela yango na répondre na yebi sujet wana tenga na répondre tant que moi na poto na vendre pe na poto moi bambule belé na répondre nga concernant question na yo obinanga po ani bana basundola ke na limite bana basundola ke bana biso pe na poto bakoma na occupation bana bakende ba classe bana bakende ba musala papa soka zobela na otikala mais assistant yango wana zela na répondre yo yango moni bazwaka mutu bakeko tchemba so na maison de repos ou na ba maison ba personne âgée ba maison ba biloko wana mingi ba structure wana mingi ya na poto place moko kokozwa ba infirmier bazo s'occuper na ona place bana po bana na poto yo ibi poto ka ndenge zalaka mutu bima na tonga ke musala bana bakeba cours yo mutu zobela na otikala continuer na ndako nana okengelo na ndako yo moni tozwaka mutu asoka za malade batie na maison de repos ou batie na maison moko ezali surveiller médicalement ba infirmier bayaka ba occuper yo mais on est cause ma grave te que soki moi si lelo komi koloba o ba sundola ki ba tokomo ba moi si na bonga bi moi sango te soki Doudou aki na ba sebele na yebite na mona ki ba na quand même oh ma femme bongo ebi yango te oh ma femme de sadiko azaki mobali ya basebele mais na monaki quand même na Notre Dame bana bayaki bana basebele bazalaki mais yebisinga concernant bana basundola ki na poto je pense pas que les enfants vont abandonner leur papa na côté libana te mais na yebi information na ngala lobby les informations moko vrai na zu yango epai ya
ex copine na ye babota dudu mwana bana ya dudu bazoboya pe ko reconnaître mwana ana balobi Marie-Hélène wana aza mwana dudu adula te or mwasi ana lobi nini soki bango baboyi ko reconnaître mwana ana badamo bazana baza témoin bayebi nde dudu avandaka epa na ye na nani na Paris ba musicien Bella Zaiko bazana bayebi histoire ndenge ezalaki au moins que quelque part dudu nan kuta kokisa ta ba semaine na sama belé ba moko moi désordre nge kota déjà bon likamba ba désordre za na ngote mutu nyoto so akufine pla bana badimakata ata batambongo mingi za bon bomba me mukolo kolala bana bakomo ya na bana kotala kutu mwana yeyo wana ezaka famille ya dudu muteko yeba ko confirmer na ba signe na bilongi biloko nzoto bakoki koyeba soki mwana musubo kolo ba ya yete ya ye famille nde muteye yeba ka bande kwa dudu batali ba ressemblance eza na mwana wana vraiment na eloko ko kota te concernant makambo bana dudu atiki na cathédrale Notre-Dame tout le monde qui présent Jossar Nyokalongo tango azwaki maloba bapesaki maloba akokaki te alelaki abi dudu akomaki drogue na ye abi na vie na ye atikala jamais komela masanga atikala jamais ko fumer mais dudu azaki soka zo bwaka ba traîner soka zo animer dudu abande ko koma drogue na ye maintenant présent Jossar Nyokalongo aleli place na vanda nga na vanda na simana o na vanda na ba sermo boy bazana na Bruxelles babi o alongba kuna o ba larme crocodile d'ailleurs kutu na matango abimise loko moko ti bato basel ke matango ezala eza bato babanda ko sepela na dudu eza biso bato o to lingaka dudu mingi abi la preuve ane to longwe bisika tozaki na Bruxelles toye poto de la dudu babi Jossar asali loko moko te Jossar abimise rien pona ba obsèque ya dudu adula bon oui Jossar on a bango selon opinion na bango kolanda makama bato musute obi babenga o diarrhée verbale et comment ba congolaise migue et comment mutunyo sur place avani solo ka bakamuka critique Jossar asali loko tende o nyoto Jossar asali monani na miso bato matanga ezaka mutu moko te ata jibe tanga kufela ki ona yebisa ki ona sujet jiba saki nyoso tu ye moko te ba maboko ezaka gauche droite ba soutien mais omoni mama tolandaka bakritike oyo alobaki te yo ozalaki na Notre-Dame ofandaki oki bamama moko baso bazalaka contre Jossar bangi baloba ba n'importe quoi kolandaka makambo wana te l'essentiel tokundi dudu na honneur Zaiko alakisi moni Jossar amataki na podium babeti 5 chansons Jossar azali muta charisme etasala bonga na obie na komata podium te azalaki na souci amati ayembi pour un musicien à Koufaki. Bon, quatre organisations, c'est Zaiko Langalanga m'a organisé qui solo wana. Ceux qui le besoin qui quelque chose va préciser Jossar na bateau à gauche, bateau à mitema malam, bateau bana bambong ba soutenir yé. Et tel dit comme Zaiko et tel bangote, parole ba Jossar après c'est le banga ngaki Jossar après sani. Déjà après ce qui bon moina énergie na yé. Azala ki wana ki aéroport na ndenge moni yo moko kobi eloko loba kité. A 5 même na famille à Dudu abike ba chifine nyoso azaki be biloko ne nyoso ba photo na ye ba lettre na ye Dudu bandeke ozwa yango Dudu kutebisa ki ekutu vie ndam na kokunda yo wana c'est le témoignage ya Nyokalongo na Notre-Dame mais a regretter kaka ke yende mtakundi Dudu omona bo moina biso tato zalaka atato wa jeune tolo ba keloko oteke vie yo mukolo kokufa ndam na kokunda yo toyebi destinité moni lelo Dudu alobaka na Jossar nini o vie yo mukolo un jour soko dainga mna kokunda yo esaki Jossar passe mona lelo yende mutazo kunda Dudu pasenga ki na famille ya Dudu baluka ba livre ba xivo yo ya Jossar asenga ki wana na église abina pesa mikanda na ngebele ba photo na nga nyonso o Jossar akangaka ezalaka Dudu mutazaki lokola documentation na ye ba mikanda na ezalaka yango asenga ki na famille ya Dula vraiment na osenga na famille ya Dula so ba moni ba document o Jossar asenga ki ba remettre pour asenga na bango ba fouiller na ba document ya Dudu so ba retrouver ba chiffre na ye nyoso banda bandi abike Dudu azalaki lokola muta wane ko bombele ba photo mikanda na ye moni Jossar so moni bonga senga c'est que ça dit ezaba mikanda mo très important maman très bien Tchétché Membe tozo continuer émission na biso en tout cas bandeko Dudu vraiment alelami ko baleli c'était bien parce que biso no so toyebi ke
Artiste balelaki toujours na loyembo tout le monde est comment ba musicien ya Zaïko ba matin na podium yé moko président Josan Nyoka Longo matin na podium tout le monde nini ba ningi c'est vraiment public bandeko ba ekana kolela Doudou Adoula donc mutu to zaina esengo abinaki na présence Adamo to ebe azaki grand animateur Adamo sali ça à promettre abi si bana Doudou yé mo abengi ba baza ba koko abi mikolo zoya azoko ma livre Abi Doudou faut a participer pe na livre na yango asengaki na bana Doudou c'est moyen ça ba lukele ba archive nyonso o ezaki na ba biloko ya Doudou ba memela ye pour que akoka pe kokotisa Doudou na kati ya livre o akokoma. Oui Doudou faut akota na kati ya livre na parce que Doudou Adoula pemeni ya Josan Nyoka Longo soit au landeli pe histoire a sala lokola 36 ans mais Josan ye moko abi non Doudou pembeni nanga asali plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans, cela veut dire que avant Doudou a intégré na kati ya Zaïko, en tant que orchestre na ba oka ba les fleurants, bazaka déjà en contact na Josan Nyoka Longo. Doudou Adoula abini ça qui vraiment mokili. Doudou Adoula malgré qu'il grand animateur na ye, malgré le succès na sala, atikala jamais comme manqué et baeno ya kutaka na Zaïko lo kwa ba nono nono tala ku o aute ko tika biso ne bandeli année 2024 a mankaka et respecté abanda toujours kondi ba po na ute ko landa émission moko to ba poser du doigt d'où la question ba lobine na ba animateur nyonso animateur nini vraiment soki oyo ki azobwa ka ba cri bisuko zapea oninga na ko ba wa lekinga abi non atala ku pe à son pe à leurs âmes en tout cas midi mon bango et pe ma vraiment na kimia ba musicien na biso boza toujours na bolingo envers bino boza na bolingo nani cheche membe soki lelo ba bike opesa conseil na Josan Nyoka Longo tupi na ba musicien par rapport à Bamakamondi, tout le monde a dit musicien comme Koya Brisque, conseil ni vraiment au côté sa bango. Bon, on a groupe ça, Josan conseil, il y a groupe ça, les musiciens congolais, nous surtout. Vraiment, ils n'ont pas si ming, ils sont comme un esprit autre, esprit que ceux qui musiciens m'ont confité à vivre la musique, ils sont koyate, pour te reconnaître. Et l'autre wana, ils ont divisé, ils sont na Congo. Tous en a bolingo, vraiment, s'il vous plaît, le président du groupe. Na ba président ba jeune ba vie tous en abolingo to yebi lelo soki musicien kufi to chaka ke musicien congolais ou musicien congolais a kufi to ya et ça linga pasi kambwali kelembe cheche membe oyebi no ngata kofi soko ya ki matanga mama la ngati ngape no ya te est-ce que ya Josan na no landa ka ba musicien po ya sege to tu o mona ngo peut-être ce Josan ya ki matanga ya sege peut-être poni ya ki ba kufa ki mwa moko yango sele ke Josan yango na bise bazongi sakama baati Sylvie baati bazongi sakama be na mabete maintenant na opesa ka conseil kaka na ba musicien na biso ke bolingo ezala bolingo vumeza makasi to yebi ke groupe moye ezu matanga il faut to ya biso nyonso to longola biloko ba kerel wana nga bayaki na oya ngate na pe na royate to ko avancer te so to ken eloko na to ko avancer te fo musique na biso avancer na bolingo ezala to yebi ke muto akufi eza muto Zaïko biso nyo toza mais mutu pe eza pe ba occupation mutu mutu pa koza msu aza pe na kina te aza msusu aza ko beta concert na bon na kotanga yo moko mona kiti il y a combien d'orchestres mama Bahati il y a combien d'orchestres na vie il y a combien d'orchestres na Congo so na bino kotanga lo ba orchestre na kotanga ba kombo te zembele mais yo moko mona na cathédrale Notre-Dame Josan azaki ye moko sel on dirait que tout musicien koufité à part quand vient na Virginia Wajina je le sali vient na biso pa bio salem batika kite wenge pe na moneka wenge ya na moneka ka wenge batajibe na moneka batajibe Roger Ndando à part petit nanga Kaluji ozomona mais na bi na ba musicien onyo surtout ya Congo moko te ba yakite loba mukola vendredi oya la butu babi redi ayaki jibe pa yaki to mona ki présence ya arrangeur Suzy Kasea to mona ki présence animateur c'est le Scram ouais c'est le Zalaki oui c'est le maison mère c'est le animateur la biso moi kala 12 bala zaki ouais c'est le Zalaki présence ya Théo Mbala ouais Théo Mbala star donc mais Théo Mbala comment na Zaïko
bolingo vraiment ezalaki vraiment tomonaki comment bandeko na biso balelaki dudu et beaucoup plus coup de chapeau na ba musicien Zaiko Adamo Ekula en tout cas félicitations na ndenge ondimbe ko déplacer pour ya Kinshasa pona ko lela lipasa na yo ndeko na yo donc ozon sibiso susu ba image ya kala ndezaki so omoni Adamo omoni Dudu Adula omoni Dudu Adula omoni Adamo président Josan Nyoka Longo tozo senga na okaka courage na Dudu en charge kotika bango bongo te Dudu abotina basi ebele basi baza ebele vraiment ça la tout vraiment au sengisa bana wana osala eloko moya malamu pona bango et puis na mikoleko ya tozo senga na bino président Josa so omoni yo moko okokate senga ta lisungi ayepa bakonza mboka ministère de culture et art bokoka kosala Dudu Pierre Tomba cheche membe tokomi na suka moi liloba par rapport ya o nyonso tolobeli awa bon na onyo surtout tolobeli pesika biso etei biso kaka ke lelo totikaka te soki moninga zwi likambo tozalaka oto balango ke so président Josa ayaka pe na ba matanga mais nayebi ke na bolingo président Josa azaka nango atikaka pe batute yo moko monaki ya sege azalaki mengelo ko salingaka pasi ke na ba groupe na biso toza nango ebele na Congo na monaki participation ba musicien ezaki mingi te et tout ça qui nga fort et tout ça nga fort bon dédicace eza mingi te na pesaka toujours na bato nanga ba na Paris Coco Chango mon ami propre Coco Chango mbote na ye na pesi pe na Orléans atu alunga nango ikadima mutamulai na Orléans na pesi bango mbote na bango na longo yana na ke na London na pesi biva de London mbote na ye na zongi susu na Paris na pesi Christian na Kwasa na pesi vie nanga bopi mbembe mbote na ke na Charles Roy na pesi Dester Gisto mbembe mbote sans oublier mes enfants Priska Jennifer Chéri Brandon Ketia na Paris na pesi ba nanga mbote makasi. Merci beaucoup Cheche Membe tokomi na suka émission la biso pona bandeko oyo o kotika siko na kati ya chaîne d'or retenir que concert ya JB Mpena eza confirmé pona le 31 mai na théâtre du gymnase na Paris JB Mpena ako se produire kuna na wenge BCBG Mobimba côté à Wer ensemble le 15 février ako se produire na Arena Grand Paris et Koffi Olomide même 15 février ako se produire na Londres et le 19 juillet biso no se que concert ezaka moko concert historique ya Koffi Olomide na hippodrome de Vincennes. Comment ça n'appelle maman na biso baati ako se produire kuna et puis Koffi Olomide ako se produire kuna na moment de na représenter mission de Koffi Olomide azana Côte d'Ivoire na quartier latin Mobimba bonne chance ba musicien tout o ba kobeta na 2025 au 2025 o eza année à consolation merci to principe comment ça n'appelle maman baati to bossa ni lomo to principe programme ya Dakumuda te to lobela ngola ba émission mais Dakumuda programme eza vendredi 31 ezali na terrain GD bana lemba bayebi côté galerie Ibota Nzambi enterrement zali samedi le 1er février wana bana lemba tokozanda bino tokosoutenir bino na Dani Chimanga papa Darvi ozeki sima ya caméra merci na la première dame d'Orléans bon pona edingwe programme ezali les 5 ko réseau ya Sylvie Baati pona lelo to suki awa et tokutani prochainement pour un nouveau numéro ya émission na biso merci beaucoup.